Le mouvement de libération du Congo, parti politique qui place au centre de son action l'homme et ce compris l'éducation, prend acte de la décision du gouvernement de la République visant à appliquer le principe de la Constitution sur la gratuité de l'enseignement primaire. Les amis Bemba, Bayambi Bemba. Est-ce que les amis Bemba? Adjani Bemba, Bayambi Bemba. Eleyone Bayambi Bemba. Sapusa Bemba, Bayambi Bemba. Est-ce que ça? Obana changu bayambi bembe. Mama mesheke bayambi bembe. Bemba 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 bemba. Mama mabo kumba kasemi boebie. Mama mabo botakabala boebie. Papa la bemba la Congo te bien. Maman la bemba la Congo te bien. Bemba bota makawa na Congo. Motoni na bemba bakunda na Congo. Bemba ngulu makawa na Congo. Bemba tambola kawa na Congo. Bemba tanga kelasi na Congo. Ekole atanga nango te bien. Bemba tanga kelasi na bobeto. Madame atangisa bemba te bien. Professeur atangisa bemba te bien. Bemba sisa kelasi na bobeto. Collègue na bemba na Congo te bien. Bemba yebi kono balingala. Bemba yebi kono bachiluba. Bemba yebi kono baswahili. Bemba yebi kono bakikongo. Bemba kenda kotanga na pote. Bemba sisa kelasi na pote. Bemba zonga kosala na Congo. Misala minene na Congo tumona ye. Kana kine na mboka na Congo tumona ye. Sese TV na mboka na Congo tuebie. Bemba zonga kobala na Congo. Mosi na bemba na Congo tuebie. Injaza ye libonga na lange. Mosi ye abonga na mobile. Milene bongina. Bemba ye papa ya sita. Bemba ye papa mapasa. Bemba ye bemba ye. Mama ye bina bolingina ne. Mama ye bolingina ne. Lingina ne kamba. Garate gerene. Lingina ne kamba. Tena kumwe. Lingina ne kamba. Italaka ye. Lingina ne kamba. Daniel Mbawe. Lingina ne kamba. Edu yege. Lingina ne kamba. Mama para dina mama. Yo mopesi na pe malabo moy.
yondo zalisaka biye bizali komonana na biye bizali komonana te wana yo la musibiso na tongo na lelo opesi biso pema ya ofele yango biso bana na yo tozali kokumisa yo pe tozali kosanjola yo topesi yo merci yo ndo tambwisi biso pona te bokutani na biso na tongo na lelo emema lipamboli na libota ya moko na biso pe na bomoi na biso pe na bomoi ya parti na biso Mouvement de Libération du Congo po wana tokolobaka tango nyonso avec Dieu nous vaincrons ezala kaka maloba pamba te kasi ezala boyambi na biso epai na yo mokeli na likolo pe na se topamboli yo tokumisi yo nkolo po yo ndo permettre mayangani ya moko na lelo tozongisi mokambi na biso président Jean-Pierre Bemba na maboko na yo tosengi ngolu na yo likolo na ye tosengi eke mayemanso yo bongisa po na ye po na mboka Congo tozali na koliki eke yango ekokokisama pe kombo na yo ekokumisama. MLC viva! 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 Nanzambe! 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 Longonya mingi yambwete to banda milulu na biso na kosenga na bino botele mamuniti moko pona bandeko na biso baye bakufi na Afrique du Sud to telema pona mawana ndenge baboyi bango kuna. Merci mingi. Molulu ya lelo ezali kopesa ton na kati ya ville ya Kinshasa ya rentrée politique ya MLC. Bino banso boyebi ete tokendeki na ba élection esili kosila ba installer ba institution ba vacances esili siko ifo tokota musala politique. Bino banso boyebi ete babotola kibiso bokonzi tokozongela ngo lisusu te moto efala kamba biso moto efala konza biso eza Martin Fayulu mais lokola babotoli bokonzi likambo te nyonso na maboko manzambe ya liboso ezali situation ya président Jean-Pierre Bemba Gombo. Bino banso boyebi ete statut na ye ya mikolo yo azako kamba Lamuka. Ye muto azali coordonnateur ya Lamuka. Pona boye bango malamu. Lamuka ezali lisanga oyo tosalaki pona koluka ete elongo moko tozo abokonzi pe tokonza na ndenge ya malamu. Moto ya liboso tochaki ye na kati ya lisanga wana ya Lamuka komone ezalaki Martin Fayulu lokola pe azalaki candidat abundi bitumba ndenge mobali abundaka alonge bitumba lokola bato ya nyamo bazali mingi balobe ya konza mboka te likambo te oyo azwaki te bapesi ye bokonzi. Na nsima nango batiaki Moïse Katumbi pour continuer. Tango tokomisi yango plateforme politique pour l'élection esilaki. Moïse Katumbi moya koma ezate akiti na Lubumbashi moya koma ezate moya kende goma ezate bapekisi ye bafandisi na Lubumbashi moya bezate. Donc asali sanza misato moya te atambola poye bisaba na mboka eloko nini makanisi ya Lamuka ezali bapekisaki yango. Bino banso bomonaki le 29 biso banso tokendaki na Lubumbashi biso ba etozali okamba Lamuka. Moïse lokola sisaki tourna ye apesi flambeau na maboko ya président na biso Jean-Pierre Bemba. Mais lokola azalaki na urgence monene na poto le temps avion longwa wa ekita na Lubumbashi et longwa na Lubumbashi ekende na poto
aéroport efai kanga na minuit moya comme après minuit zala kité yango mona le kakina Lubumbashi te ake tout droit na poto na tikie na poto azali nzoto kolungonu aza nzoto makasi abandaki kozela makambo oyo ya procès na ye amona yango ndenge ekosila ndenge bazuzi bakoloba bongo azonga bino banso boyebi le 4 septembre makambo ama masambisamaki lisusu ezali nini ezali ete mokonzi na biso ndenge akende kosalisa basoda na bakende kosalisa Ange Félix Patassé na Bangui bitumba ezalaki makasi babundi basoda babundi lokola bato balingaki te que Patassé a continué bokonzi na ye il fallait Bozizé a renverser ye bamoni ete moto aza kosimba Patassé makasi ezali bemba il faut pas kosela ye makambo pour alungola basoda na ye et ce qui s'est fait mokolo basoda ya bemba lungwaki na Bangui mokolo wana nde pouvoir ya Patassé esilaki c'était pour prouver que ye mutu azalaki kosimba makasi kuna na Bangui na yango balobaki ete basoda oyo basali ba exaction eza basoda ya bemba makambo wana masambisami mbula zomi bemba zali baimoto bemba za nyama na etumba alobi akokitisa mutu na sete ifa longa etumba wana alunga ki etumba wana alongi etumba oya koloba te basudana na biso babomaki bato baliaki bato babukaki babanki alongi etumba wana mais avant alonga bitumba wana balobi ete batémoin na ye oyo bayaki kosamba bapesaki bango kanyaka pona bayebi ndenge etambola kuna te na CPI soko ozwi témoin soko afandaka na Bangui il faut futola ye ticket ya avion il faut soko commissaire awa na Kinshasa il faut loger ye il faut alia ufutele ticket pour akene la CPI kosamba ba témoin oyo CPI azwaki bango asali la même chose afuteli bango ticket bazui visa bakei ko témoigner mais lokola ezalaki oyo ya biso ndenge tosali wana balobi ezali kanyaka balobi ba témoin 14 zomi na mine bazwaki kanyaka yango wana basambi makambo na ndenge longo baki te bakondanaki Jean-Pierre Bemba pour na mbula moko pe afuta 300,000 euros Bemba lobi nazali mobali tant que na tie moto na sete na kobunda asali appel a liboso asali balobi ndenge olobi na ndenge zaki liboso lokuta na yo opesaki kanyaka mibeko ya CPI lobi wana za norme 58 ya règlement ya CPI lobi soki oso salaki appel mbala liboso okoyi ko sala appel mbala ya mibale mais ola kisaete na mbala mibale o sala appel makoma masika makoti na kati yango asalaki appel wana ya mibale tozali kozela résultat nango bazuzi babengisaki le 28 balobi appel oyo bosali eza malamu lokola bobakisi makambo oyo ya première affaire oyo bakangelaki yo nango pe babimisi yo na boloko mais oyo ya mibale ye nalobaki tokomaki na ntango ya appel oyo tosalaki likolo ya appel ya liboso bazuzi batangi makambo balobi lokola to evokaki article 81.2b
ya statut de Rome référence wana eza koloba ke soki bokati makambo eke bazuzi bango moko bamoni ete mbebe eza na kati bakoki kobenga procureur na moto bafundaki ye baya lisusu na makambo mosusu mpo bakontinue nango. Mais lokola biso tosengaki na point wana bazuzi bamoni telema ke baelema topesa eza makasi balobi te tokosenga na bino bozwa sikoyo article 84 ya statut de Rome wana ezali norme 61 ya règlement ya CPI mute prévoir yango. Norme 61 elobi soki bosala appel likolo article moko bomoni ke motif bosalaki appel eza yango te boyi kosala appel na article mususu. Donc ba évoquer norme 61 yango permettre sikoyo ba avocat na biso ba s'appuyer sur article 84 du statut de Rome pour que bazuzi ba sambisa makamana malam. Et si là qui effectivement le 4 septembre tozana délai au maximum 6 mois pour na ba kata makamwana. Mais il faut boye ba boye. Fait boye ba ete na makambo ya subordination témoin eza makambo ya mibale oye uti na kambo ya liboso balobi que ba soda na biso ba bomaki bato. Mais à partir du moment où eza établi que ba soda na biso ba bomaki bato te ba la veille, ce qui veut dire que deuxième affaire en principe il faut quoi. Parce que la première affaire balobaki que yé na moto mosusu comme patase bazalaki responsable ya ba crime salemaki. Bango moko balonga balobi te azali supérieur hiérarchique. Alors bango moko bazako potana na kati tina suka ba quitter. Ce qui veut dire que le col ba quitter na makamba principal et que makamba ba témoin balobi ke bazwaki kanyaka. Bazwaki ba déposition na bango balongola ki yango. Et j'ai influence na première affaire te. Bongo boni makambo ya subordination des témoins ezala. Subordination des témoins ezali et tout mezala kambula mine le kambula mitano te. Mais na mbulo asali na prison lokola première affaire aza quitté, nous considérons que prison asali ezali il y a deuxième affaire. Mais il a largement dépassé 5 ans. Donc eloko bakosala kolongola makambo wana nyonso po azonga totala na mbato ya liboso bato ya seni tolobaki na bango ete condamnation ya bembe ezali définitive te batiaki tembe ba invalidé toke na cour constitutionnelle toyebise bango même si bosali mabunga na bino bolobi corruption égale subordination pas de problème, mais il n'est pas encore définitivement condamné le l'article 10 il y a loi électorale et lobby, il n'est pas encore définitivement condamné. Lelo mokili mobimba et lundi que le 4 septembre Bembazo continue comme ça l'appel. Il n'a jamais été condamné définitivement. Tozana elikia que makamwana makosila akoyawa totalana na seni totalana na bazuzi ya cour constitutionnelle. Donc makambo ya liboso yango wana pona le kana point mibale avant le kana point mibale tokobenga ba jeune basela biso déclaration sur makambo bazuzi wana ya cour constitutionnelle boya kotangela biso déclaration. Donc tokosala ba déclaration va entrecouper ba intervention na ngai. De mouvement de libération du Congo portant démission de juge de la Cour constitutionnelle. La jeunesse du mouvement de libération du Congo a examiné minutieusement lors de contentieux de candidature et de résultats des élections de décembre 2018 le comportement de juges de la Cour constitutionnelle à travers les arrêts rendus dans l'exercice de leur mission
consistant à garantir les droits fondamentaux du peuple congolais. À cet effet, elle constate amèrement ce qui suit. 1. Invalidation de la candidature du président national du MLC, Jean-Pierre Bemba Gombo. 2. Invalidation de la candidature du président Mouzitou. 3. L'arrêt unique rejetant les recours du président élu Martin Fayoulou Madidi au profit de Elilingi Yapamba. 4. Les arrêts indiqués, les arrêts uniques de validation, invalidation et révalidation de députés nationaux. Tous ces arrêts ont été rendus sur base de mobiles politiques et non juridiques tels qu'affirmés par les juristes de tous bords. Ces juges ont détruit l'image de la justice congolaise par des jurisprudences orphelines dans le monde de droit. Ils ont bradé la science au profit de besoins mandoukarés. Consus, il y a lieu de retenir ce que ces juges sont les hommes de mission qui ont en train de faire la mission des jardiniers du plateau de Bateke, foulant au pied le missionnaire dévolu par la Constitution. De ce qui précède, face à cette honte orchestrée de manière récurrente, nous exigeons la démission sans condition de juge de la Cour constitutionnelle dénommé juge corruptionnel. Pourquoi nous demandons la démission? Envie de redorer l'image de la justice de notre pays, terre de Lumumba, terre de Rossi Mukendi, de Thérèse Kapangala et autres zéros nationaux qui nous ont laissés si tôt. Pour faire confiance à la justice de notre pays, que les justiciables ont perdu depuis longueur de temps. Désormais, nous invitons le Congolais de tous bords de venir se joindre à nous pour cette lutte, envie de lutter ensemble pour élever la justice de notre pays. Que vive la jeunesse de la RDC, que vive le jeune du MLC, avec Dieu, nous vaincrons. Merci beaucoup. Sikoyo tokozwa eteni ya mibale ya masolo na biso. Tolobi boye. Lokola tosali rentrée politique lelo. À partir ya semaine prochaine, samedi oyokoya, tokobanda kotambola pembeni na bino. Lokola bino boyewa, biso nde tokobanda koya epa na bino. Tokosala chaque samedi tokei na fédération moko o tokutana na ba membre ya comité, na ba membre ya commune, na ba membre ya section, na ba cellule. Ce qui tosilisi tozui eteni mususu ya ba structure d'appui ya parti. Tokutani na bango ainsi de suite pour que MLC ezala très visible sur le terrain. Tokoki lisusu kotiki la bango tante. Il faut bisona bango corps à corps. Pourquoi corps à corps? Bouti kolanda gouvernement oyo ebimi. Gouvernement depuis Congo et Banda oyo koleka faible ezate, le gouvernement le plus faible. Le Kola Bazali 65. Voilà combien? Balabi Bazali 66. Toko ponana kati ya MLC mutu moko sima ministre moko. Musala nae kolanda oyo ministre asali. Biso to sali contre proposition, to sali déclaration. Donc toko kendena bango corps à corps timo koloba kolemba
batiki bokonzi tozwi bokonzi na biso oyo babotolaki yango tozolokana eloko tokosala yango wana na yango nde bomonaki topesaki bino bamakaron wana bamakaron topesaki bino po toyeba bozali boni na bisika tokomanda kotambola tango ngonga ekokoka na kosenga na chaque structure tokobenga bakoya kozongisa makaron wana tokotanga yango tokoyeba ke structure oyo topesaki makaron boye ayena bato boye parce que président Bemba alobi boye chaque fois batunaka structure oyo bozali boni to fédération bozali boni tozwaka nombre alinga yeba sikoyo solo bazali boni avant na yawo toto solane nazaki na bureau alingi bilili oyo nyonso ye amona yango potango bokobanda kozongisa bamakaro mutu na moto ye moko akoleka kozongisa makaro na ye bilili tokozwa ye moko akolanda yango pasi alobi alingi alanda mutu moko ayeba nani ayaki te bazali boni ndenge balobaka par rapport na oyo rapport ngai nazwaka bomoni tina tosali bamakaro yango wana toyokani avant naleka na point ya misato tokosala deuxième déclaration sur la CENI. Mouvement de libération du Congo sur l'intangibilité de certaines dispositions constitutionnelles de la révision de la loi électorale et de la restructuration de la Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle. Considérant le peuple comme le souverain primaire, la Constitution ne représente que la condition des aspirations du vivre ensemble. D'où si ce même peuple désire de révisiter ce pacte républicain, il n'y aura pas de problème. Dès lors que le Constituant prévoit les procédures permettant les modifications et amendements de la Constitution. Un peuple est toujours maître de changer ses lois, même les meilleures. En effet, la révision de la Constitution étant l'expression de la souveraineté, elle n'intervient que pour réformer la Constitution en vue de se doter de nouvelles mentalités et encore asseoir la conformité de la dite Constitution au regard de nouvelles identités et cela tout en préservant son identité. C'est ainsi que la Constitution du 18 février 2016 précise dans son article 219 qu'aucune révision ne peut intervenir pendant le temps de l'état de guerre, l'état d'urgence ou l'état de siège, ni pendant l'intérim à la présidence de la République, ni lorsque l'Assemblée nationale et le Sénat se trouvent empêchés de se réunir librement. Cette limitation est faite par rapport au temps vis-à-vis du Constitution dérivé. Il en découle que la Constitution pendant ce moment est plus rigide, elle est même immuable. Plus loin, certaines dispositions que nous qualifions ici d'intangibles, voire verrouillées par la Constitution. C'est le cas de l'article 220 qui précise ce terme. La forme républicaine de l'État, du principe du suffrage universel, du nombre et de la durée des mandats du président de la République, de l'indépendance du gouvernement, de l'indépendance du pouvoir judiciaire, du pluralisme politique et syndical, ne peut faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle. Cette limitation est relative à l'objet. Ainsi, aussi, est formellement interdite toute révision constitutionnelle ayant pour objet ou effet de réduire le droit et la liberté de la personne ou de réduire les prérogatives de provinces et des entités territoriales décentralisées. À tout point de vue, le mouvement de libération du Congo sollicite également la restructuration de la CENI, cette institution gage de la démocratie dont le travail depuis sa création jusqu'à ce jour laisse à désirer. Quant à la révision de la loi électorale, elle s'impose au nom de l'exclusivité. Ainsi, la modification du mode de scrutin doit s'avérer plus représentatif par rapport aux aspirations du peuple. Le MLC a des propositions quant à cette révision. Il invite par la même occasion le peuple congolais à se rallier à cette cause combien noble. Que vive la République, que vive le mouvement de libération du Congo. Avec Dieu, nous vaincrons. Maboko Makasi.
Point ya misato ezali ndenge nini tokoki kotambola na kati ya MLC. Tolobaka boye université oyo formaka ba député, ba sénateur, ba ministre, ba mandataire ezate, ça n'existe pas. Université oyo formaka ba homme d'état wana ezali nde parti politique. Yango wana soki toye na kati ya parti politique toye koyekola ndenge tokokonza mboka lobby. Soki tokoki koyeba ndenge bakonzaka mboka na kati ya parti politique te, mokolo tokozwa bokonzi tokotepatepa. Bino moko boza olanda ba exemple. Bato bazo tepatepa. Balobi ba nommé ba mandataire, les conseils des ministres entendus alors que réunion à conseil des ministres ezala quitté. C'est-à-dire que na kati ya parti politique il faut boyekola makambo wana. Soki tolobi na kati ya parti politique tolingi tozwa mokano mpona konome boto boye et que tosalaki réunion ya bureau politique, il faut tosala réunion wana ya bureau politique réellement comme ça tonuisi décision wana. Soki tosali yango te mokolo tokozwa bokonzi ezalaka ndenge moko tokotindika ordonnance ministre ya portefeuille oboya kosala yango bitumba ekomi soza na makasi ya kolongola ete bokomi kotala na lokola chien et chat. Donc yango wana tolobaka biso na kati ya MLC il faut to former ba cadre na ba militant na biso po mokolo tokozwa bokonzi ezala ndenge ya malamu. Tolobi boye na kati ya MLC toza na eloko tobengi ba organe ya parti ba structure ya parti na ndenge yango e fonctionnaka. Ba président na kati ya ville Kinshasa toza na interfédération, toza na ba fédération, toza na ba commune, toza na ba section, toza na ba cellule. En dehors ya wana toza na ba structure d'appui na MLC. Toko éviter que na kati ya MLC mutu azala na titre te pe asala eloko. Parce que mokolo tokozwa bokonzi mutu akozala na titre te pe azosala eloko. Pe tango ebebi moyen zo mbebe ekozala te. Yango tolobi boye na babiloko tobengi structure d'appui eza lokola ba association. Tobenga yango association eza nettement terme générique. Mais en réalité association ezali à politique. Bato yo bazana ba association bazali ba politique. Lokola bazali ba donc tokosenga na bino eza musana moko ya makasi te mezali ya ordre. Nous sommes un parti organisé. Nous sommes un parti discipliné. Yango tolobaka na MLC tozali parmi rares ya parti politique oyo nous n'avons pas une autorité morale ezali moto. Ça n'existe pas au MLC. Bema n'est pas l'autorité morale du MLC. C'est le collège des fondateurs. Mais ce qu'on l'a dit, ma partie moussous, autorité morale. Autorité morale, mais pas la mission, jamais. Bemba n'est pas autorité morale du MLC. L'autorité morale du MLC, c'est le collège des fondateurs. C'est pour dire que nous sommes un parti politique organisé. Nous devons fonctionner d'une manière organisée. Teokani? Avant de continuer, troisième déclaration. Sur la gratuité de l'enseignement. Balobi était bana ya école primaire na maternelle foutate. Très bonne chose pour la constitution. Du Congo sur la question de la gratuité de l'enseignement primaire. En ce 7 septembre 2019, journée clôturant la première semaine de la rentrée scolaire 2019-2020, le mouvement de libération du Congo souhaite une année scolaire fructueuse à tous les élèves et enseignants de la République démocratique du Congo. Le mouvement de libération du Congo, parti politique qui place au centre de son action l'homme et ce compris l'éducation, prend acte de la décision du gouvernement de la République visant à appliquer le principe de la Constitution sur la gratuité de l'enseignement primaire. Étant un pilier important pour l'émergence de la nation,
le dit principe ne constitue pas un don ou une faveur, mais plutôt un droit du peuple congolais. Cependant, le mouvement de libération du Congo constate que la mise en œuvre de cette mesure a été faite avec précipitation pour la simple bonne raison qu'elle ne détermine pas les modalités censées en assurer la pérennité. Il s'agit notamment des dispositions nécessaires quant à la prise en charge effective par l'État de coûts y afférents, le risque étant de revenir à la case départ, exemple pris du cas de bourses octroyées aux étudiants par le gouvernement Gizenga. Ainsi, soulignant le caractère perfectible du processus arrêté et déterminé à veiller aux intérêts de la République ainsi qu'à ceux du peuple congolais, le mouvement de libération du Congo demeurera vigilant quant à l'application stricte et conforme du dit principe de gratuité de l'enseignement primaire et luttera pour l'accès par le peuple à un système d'éducation nationale adéquat et sans discrimination. Aussi, le mouvement de libération du Congo rappelle au gouvernement que le principe de gratuité est indissociable du principe du caractère obligatoire de l'enseignement primaire en République démocratique du Congo. Ainsi, il est impératif que toutes les dispositions soient prises quant à ce sur toute l'étendue du pays, notamment l'amélioration de la rémunération et des conditions sociales des enseignants, conformément au protocole d'accord avec les syndicats des enseignants, encore en attente des signatures. La construction et la réhabilitation des infrastructures scolaires, ces dernières étant d'une part notoirement insuffisantes et de l'autre, pour la plus grande majorité de l'existant, en état de délabrement avancé. Le recensement de tous les enfants en âge de scolarité et l'obligation pour l'État de veiller à leur accès à l'enseignement. La mécanisation des enseignants n'ayant pas encore de numéro matricule, le rétablissement d'un mécanisme efficace d'inspection et d'évaluation des écoles. Ceci afin d'améliorer la qualité de l'enseignement primaire en conformité avec le programme national. Le recyclage continu pour la remise à niveau des enseignants, l'amélioration de la sécurité et de l'hygiène en milieu scolaire. Le mouvement de libération du Congo réitère son engagement à lutter pour la bonne gouvernance et l'émergence de la nation congolaise. Avec Dieu, voilà. MLC ezako formé batonango. Bato e ba okamba mboka lobi kaka ndenge ozomona awa. Musika te kozala te mokolo balobi bokonzi yango yo minui benga tuna ye azana province nini asali classe nini te. Nyonso wana batangi bayebani deja. Toyebi classe nini asali azana mbula boni azana monta province nini. Ndenge tokotambola yango wana. Pona kosukisa ezali masolo ya Bemba comme coordonnateur ya Lamuka. Bomone atolati elamba ya na la telebino yango ya coordonnateur Lamuka Jean-Pierre Bemba Gombo. 2019 otozanango le 30 septembre ezali 21e anniversaire ya MLC. MLC et Botamaki le 30 septembre 1998 na Kisangani. Bemba zalaki na poto alingia zonga na mboka na yawa balobi na ye soli ko ya futa mbongo alobi ya bon yo ozi bokonzi na mandoki obengani Mobutu na lobi likambo te na ye na zonga na mboka na nga lobi na pesa mbongo ngape na kozwa mandoki yo mobali nga mobali tokoyoka na sola mapeka talatina tozwaka mandoki na 1998 yango wana bitumba ebundami MLC a pusani ti akomi na porte ya Mbandaka ba américain balobi Bemba kotia makolo na Mbandaka te poso komi na Mbandaka ozobenga na bato bazana pouvoir kuna ezasoni na biso bato tozo soutenir bango suka wana kaka na suka wae siko tosani te tokende na ba dialogue na ba négociation
tala esika ba négociation kendeki ti ndevo ya to koma na 1+4 to fandi to konzi ndenge Bemba zalaki chargé ya économie et finance jusqu'à ce jour moto atteindre performance na ye azate. Il y a personne. Les chiffres existent. Les chiffres sont là. Performance n'a ni été égalée ni dépassée. Donc il reste égal à lui-même. Alors pendant au kanisa anniversaire wana lokole estalema kina Kisangani tango akoya aza komi préparé. Yango asengi avant guoyo amona soki boza mingi te alabi boza mingi te na ya osala nini mais so boza mingi ya za moto abato bomona kitango yaki amona atali bato maya miso ebimie maya miso etangiye alobi mais ce n'est pas possible bato lokola banzoi banzinzi maya miso etangiye. Il aime son peuple parce que tango azwaki bokonzi d'abord tango bandi rébellion alobi boye ndenge nini ngai naza na kati ya cité courant ekufi partout nga na pelisi groupe mais nakoyoka soni te eza soni yango nalobi nazwa mandoki pour que soki courant ezali epa na ngai ezala pe epa ya bato nyonso soki groupe eza epa na ngai bango nyonso baza na groupe. C'est inacceptable que au fandi na kati ya quartier courant ezate au pelisi groupe yomoko na mwinda bato nyonso molili alobi na lingi yango te. Voilà tina zwaki mandoki pour que bison banso to zala malamu na bokonzo ako konza yango. Donc soka ye akosa l'activité moko ya monene ndenge convention ya lamuka e lobby en dehors yango ako poursuivre tourner na ye na kati ya 26 provinces parce que tango ayaki tango akendeki na Grand Équateur bato musuba moni ye moto akwei aleli kotombole botuneni na lobite eza Bemba te balobaka na biso Bemba akosala mbula tuku soki libwa so combien soki akolonga bokata maboko bokata soki moto Bemba bokata maboko mais maboko ekatami te eza na ndimi te eza Bemba eza yete talatina tala lobi non. Nous devons le faire à Tambola. Au ya Tamboli kuna et kokite 26 provinces nyonso Bemba ko Tambola nango pour ndenge tozo mona yawa ndenge pa komone na province parce que ça fait 11 ans azalaki coupé na bango et il va le faire. Donc tango akoya activité à la muke ko salema poursuite il y a visite il y a ba province et ko salema pour que a communier na population. That's all.